parce que na moni kombo mo rezo la Félix munzamba wala sanga bo kondia siezo na Congo ezo mata bo kondia sika mutu asika oyo azo mema mboka Congo et que nous en rythme so moni Congo le président Félix a yepo na komema mboka na nouveau départ ya rythme mususu mutu nyoso ya boko comprendre ma mot après ba to nyoso ba tiaka tembe na nzambe bozela ba misusu boza na nzamba ko beta bino bo se retrouver que bo bénéficier na Congo te au mona bozu yango intérêt Congo de Congo bonga mais au bénéficier parce que au douta qui na onzambe a osala asa likolani na Congo na zela Félix a bien président est réellement établi selon Dieu. Et le président Félix a cherché des hommes de Dieu. Il y a même d'autres pasteurs, hommes de Dieu étrangers au président Félix a Luka quitté. Oyo Zambé a monisa ki bangwango na nini na ba vision na zana ba image mutu alingi numéro nanga ezawana benga na WhatsApp na otindela yo na batu boka ba anglais. Oui na batu boka ba anglais ba otindela bino ba numéro bomoni nyoso c'est même ce que nani Martin Fayulu osala eza vrai. Il y a un homme de Dieu azam Malawi tu bien Sud-Africain c'est quoi apesa ki prophétie wana aibo mona muninga moko ya ye proche na ye à cause de la contre ye na pouvoir wana parce que atanga na combat président Félix a comme présenté prophétie wana pesa kango na mois ya octobre alobi na alobeli élection ya na RDC alobe na combo ya président Obima na mutu mo za proche na ye ndenge à cause de la contre ye à côté les mêlés marachi a plus que même Saoul il a utilisé le nom de Saoul batonyo stu ba yebi bo yebi Saoul azaki ndenge nini na Bible. Un homme comme le président, l'ancien président Joseph Kabila, Azaki na pouvoir, Azana na âge à mouké 47 ans d'âge, a accepté à abandonner le pouvoir. Donc, pour moi, Kabila n'a pas dit Azam même si Azaka Sipan di matin, il a pouvoir. Donc, il matin qu'il y a un pouvoir. Botuna, Baluka, Batuna, consciemment, sur le bas, le banakata, consciemment, Azaka étonné. Ndenge ni preuve ane bolanda bato ba musu baloba ba oyo tomato de so babi toloba ke bo pesa ta mi bo pesa pouvoir na mutu musu mena nani na félicité parce qu'il y a danger. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux toujours en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission To Solola pour la Congo, présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Atona la Bonzambe. Vous savez bien, cette émission là pour la bino ba congolais, ba pasteur, ba congolais nyonso o ba vivaka na Afrique ici partout, Captain partout na mbabango pour To Solola makambu ya mboka biso. Aujourd'hui na yambi pour la bino le pasteur Michel to betali solo ya mboka na biso nzambe azolo banini pour na Congo. Pouvoir ya mboka na biso Congo et outil et pas ya nani. To solo mo keka na pasteur Michel. Pasteur Michel, bonjour pe oui, bonjour, merci vraiment. En tout cas, pour nous une émission vraiment, merci. Merci beaucoup, papa Michel, le pasteur. N'habitez par rapport à pouvoir, il y a président Abisso Félix Lelo, Marmozo Kenebele, vérité vraiment, pouvoir, il y a président Félix Tshisekedi et outil Wapi. Pouvoir, il y a président Félix et outil pas un Zambé. Zambende a péché pouvoir wana. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Elle vous sera donnée. Non, elle vous donnera. Cela veut dire quoi? Soko sengi osanin eko pesa melayo. Donc cela eko pesa melayo le lote lobité mais yeba sanin eko pesa melayo. Le président Félix azwa ki temps ya kosala ni service diplomatique, il y a diplomatie physiquement. Alors pour ça c'est un service de diplomatie quoi spirituellement. Et ça qui facilite un homme comme le président, l'ancien président Joseph Kabila, Azaki na pouvoir, Azana na âge à mouké 47 ans d'âge, a accepté à abandonner le pouvoir. Donc pour moi Kabila n'a pas dit wana, Azam même si Azaka Sipan di matin il a pouvoir. Donc di matin qu'il y a un pouvoir. Botuna baluka batuna ye consciemment sur le bas le banakata consciemment Azaka étonné. Ndenge ni preuve ane bolanda bato ba musu baloba oyo tomato de so babi toloba ke bo pesa ta mi bo pesa pouvoir na mutu musu mena nani na félicité parce qu'il y a danger bo pesa pouvoir na mutu mena yete pouvoir ya Félix et outil na Bible biboye nzambende atambusaka motema ya roi amemango soit na gauche soit na nini na droite nzambende ayebi
Donc tant que ba roi, tout le monde va président de république le roi, tout le monde va ministre le roi parce que bazo occuper va fonction somolo. Ou bazo occuper na dignité na pays. Bazo engager mboka. Donc Kabila qui na tout pouvoir, Kabila qui na manœuvre nyonso qui na maile nyonso baza na risque nyonso ya ko créer élection pe esalamate, soit élection salamaki ba de sanini et sopana. Le président Félix a cherché des hommes de Dieu. Il y a même d'autres pasteurs, hommes de Dieu étrangers au président Félix à Luka Kité. Oyo Zambé a monisa ki bangwango na nini na ba vision, na za na ba image. Mutu alingi numéro nanga ezawana benga na WhatsApp na otindela yo. Na batu boka ba anglais. Oui, na batu boka ba anglais ba otindela bino ba numéro. Bon moni nyoso c'est même ce que nani Martin Fayulu osala. Eza vrai. Il y a un homme de Dieu Azam Malawi tu bien Sud-Africain c'est quoi apesa ki prophétie wana. Aibo mona muninga moko ya ye proche na ye à cause de la contre ye na pouvoir wana parce que atanga na combat président Félix a comme présenté prophétie wana pesa kango na mois ya octobre. Alobi na alobeli élection ya na RDC alobeli na combo ya président Obima na mutu mo za proche na ye. Ndenge akozala contre ye akotelemele makasi akoza plus que même Saoul. Il a utilisé le nom de Saoul. Batonyo stu ba yebi bo yebi Saoul azaki ndenge nini na Bible. Mutema mabe ya Saoul azaki nango do. Mutu wana akozala plus que même Saoul. Donc c'est pour moi tant on a landara message na mona c'est que Martin Fayulu azosala. Donc azam otema wana eza yete za prophétiquement et sengaki etambolaka ndengwana Martin Fayulu a manifesté muté mabe ya manifesté une jalousie moko bomona ya makasi contre nani le président Félix Tshisekedi. Donc c'est normal prophétiquement c'est bon c'est message c'est vrai Joshua Ingila bon combo peut être koki manga mais yango wana c'est que Fayulu il est tenté de faire c'est vrai c'est prophétie pesa maki c'est prophétie pesa bolanda ba anglais te boluka to pesa bino prophétie wana bilo Martin Fayulu sala contre président Félix prophétiquement daki bongo parce que quand Martin Fayulu ataki proche ni tala bato kutu muso daki na bango daki na opposition mais daki proche mingi te na président ni Félix mais ba komi ko sani ko zonga ta mwasima mais Martin Fayulu proche à président Félix kaka bango ne bato basala cop ba casser président Félix na nini na Genève kuna na Genève côté bakendaki donc ils a prophétiquement ils a vrai parce que pouvoir il y a Félix et outi na mututé muta ko sabinoté o a coopérer na non chose grave même les chrétiens ba chrétiens ba osambela nzambe bo moni pena bo moni ba image bo moni que Félix na luka passer tel ba sambeli pona bino po le bo sambela bo komisa bo célébrer nzambe bo continue ba distraction ya biloko zanga tina tandis Fayulu aza emporter l'esprit à Saoul Fayulu aza na emporter l'esprit à Saoul soki mutato tanga tembe ko benga numéro za wana na otindelo image wana soko yoka anglais te luka mutalo ba anglais ayek ce message wana otanga mutalo ba ke aisi na moni quelque chose ele kana Congo pouvoir mo ya kalezo aza congolais te pouvoir c'est na moni kombo mo zo la Félix munzamba wala sanga bo konja siezo na Congo zo mata bo konja sika mutu asika oya zo memaninga mema mboka Congo et que nous en rythme so moni Congo le président Félix aye pona ko mema mboka na nouveau départ ya rythme mususu mutu nyoso ya boko comprendre mambo après bato nyoso ba tiaka temena nzambe bozela ba misusu bozana nzamba ko beta bino bo se retrouver que bo bénéficier lo ka Congo te oromona bozu yango intérêt Congo de Congo bonga mais o bénéficier parce que o douta ki na onzambe a osala asa likula nini na Congo na nzela Félix a bien président est réellement établi selon Dieu et non selon Kabila et non selon quoi même les gens là de FCC nzamba ko beta bango ba comprendre te bisona ba beta parce que pouvoir wana za pouvoir ya mututé za pouvoir Félix ya nzambe ya nzambe uti par la biso ba prière. OK, merci beaucoup pasteur Michel mais à propos il y a Adolphe Muzito ancien président ya mboka na biso Congo na T50 ba kosala nyoso bacha insécurité na mboka na biso Congo mais lelo na STP tu zaka bomi batu ba mwenka batu ba kufi bazo boma batu ba insécurité chaque jour yo za mosala na nzambe yo kolobela ngona ba ndenge ni po omonela na ba ndenge non ezali N moi bilo ba sala N parce que leur projet jour ba yaka na Pretoria moi j'étais avec Adolphe Moussou na bango na to sola bon l'aéroport tu zaki na bango nyo stong ba ye ba sali ba réunion bon na Pretoria ba OK to soka ba fuiti wana to zaka na aéroport to soka ba fuiti ba sali ba réunion tout réunion objectif zaki moko ba casser na ni Félix c'est quoi baza surpris Félix a longwa na dimension humaine akine na dimension spirituelle donc a longwa na dimension na bango ya mitema na bango ya batu akeko luka basala nzambe yoka Bible bi nzambe azalaka sima maloba basali posa nini pe akoksango pamba te na bilembo pe na bikamwa
Donc yango moni Nzambe à confondre pensée humaine na bango. Pour un, il faut étouffer Félix. Mais pour Dieu, il faut ça nini abimisa ye. Nzambe abimisi Félix selon ye. Parce que Adolphe Musutu ba parole na yewana eko ya likolo na est lié. Congo ekoti omoni Nathan to okende batunde ba bati photo sambela. Mutu nyoso luka trouble à Congo Nzamba trouble ye. Si l'Adolphe Musutu a luka ba créer trouble. Na landi déjà dernièrement na moni 3 mituka minene. Ya ba mai. Baye bango ko déposer mindu. Baye déjà lobby. Baye ko déposer mais 3 mituka. Ils ont facilité. Tout le monde a tant que le président Félix Akendaki na est mais ça salaki ba tu ba ko mosanine. Dernièrement ebele ce groupe monsieur Sanine et yaki. Mais mai soki ya kutumbuka soki nini wana ba uchotika nini na bango. Donc ndeto za groupe monsieur Sanine e oya. Siko eloko zanini ba luka maile nini ba sa stratégie ya ko sala encadrement ba groupe wana pour ne pas faire face na ennemi wa Sanine ali boso na biso. Nzambe ako confondre bango parce que la pouvoir Nzambe mo hotelema. Eloko so tango botoana bosenga. Na osenga na ba chrétien réellement conscient pour Jésus. To prier pour Namboka, to soutenir le président Félix. Il est réellement présent par selon Dieu. So que tu tembe benganga na numéro na tindela yo na WhatsApp na tindelo ba image. So yo ka anglais te luka muta ka anglais ayo kisa yo ko landa na mato ya bomoto te landango spirituellement otika babilo ko sala yesanga tinda wana. Merci beaucoup, Pasteur Michel. À propos, il y a Chadari, Alobi, Félix Sekedi, a un frère, na maloba na epo, alukata pesa moto, bangone mbachayi na pouvoir wana. Abo sanate, bangone mbachayi na pouvoir wana, a un frère par rapport à la déclaration dans la télévision. Eza soni pe mawa, soki Chadari akolo babilo wa bongo. Na yoki angote me eza mawa parce que asa omoni mutu asa perdre hein ndeti ndakalo babilomo omoni alingalo babilomo so batu batieka ba mona ye il faut créer mo eloko mo batu ba considérer or kaza inutile asa suna plastique prévaner bota la politique ya Kabila a compris que ces gens là ba on ba détruire Kabila détruire mo pourquoi qu'ils sont mona mwasi mabunde pona nyesu mona mwasi il faut toi comprendre non. Le président Félix avait parlé à Kabila tout ça la coalition mais babilongo nyoso mabe batu balinga tena sani ngo mona batu ya mo ba ba kimba mbamba ke kota na ba Sénat ba ke babiloko na pambate pe ba ke na Sénat ba osale na ba kimbuta le la na ba osale le côté na Sénat ba osale le côté pour mona ke baza batanzala mutu moda travailler pour na mboka zati le la travailler mboka te ba osale le côté le président Félix aza bilonga sika le ko ça Chadari za soni mais ba ye barango président Félix a concédé na ba bêtise na bango te a okende na vision na ye ndenge ekosenga tina suka na yebi prière ya papa donc à Williams alobaki na libérer sagesse Nzambe likona yo sagesse même plus que au temps de Salomon parce que Salomon a opéré na temps wana mais nous avons le plus grand que Salomon c'est Jésus à nous ba libérer sagesse wana likona ye Nzambe a orienté na sagesse wana soki kake loko mo représente Félix a continuer chemin Jésus. La prière tout à remona babilo ko sanine et kusama likona ye Chadari babilo ko nyoso mono batu ba travail ancien régime ba travail na ancien président ba olo baba osala eza ba sentiment hein omoni mutu soki asakoka ki na eta baby saki so nga sa biloko mo ba monika sanine ba monika zo exister il n'existe pas. Merci beaucoup, Pasteur Michel, pour finir cette émission. Tout le temps, solo ya moké ya président Félix Arasaki, moi ba voyage dans la province de Congo, dans avion commercial au Batebele, balobele on fait wabi, Kabila Kangi avion ya Mboka, a PC avion commercial à Balkonango. Réaction zani. Soki YouTube à côté Sambongo na ba Congolais. Parce que Congolais on dirait internet ba sauter là quel internet moni mboka na biso ndirait tout dans le 21e siècle on est dans le 12e siècle toi na retard à makambo belé makasi Congolais lingi polémique lingi biloko ezanga tina moni yosona ce sont des débats inutiles les biloko holandais té papa Kabila sali 18 ans na pouvoir réalité ya biloko yebanité même ata Kabila le père tant ba affidèle le kota na mboka est-ce que Kabila le père a ces gens maman na place à Mobutu à ça la place on était akinda ko na place na yi. Pourquoi ayebi biloko za kananda ko la tendenge fonctionner kati ezan ndenge mona président Félix a bien avion ndenge tambola bien il faut apprendre avion na c'est mieux pour voyager en avion oya za sir na yango et nous le la sir na yango te pas ayebi yango te il faut za na ba mécanicien ba technicien o ba otala nini ben je ba otala avion na oya za sir na yango ndenge okendele papa c'est normal na vie babi il faut za la prudent na linga pour Bible parce que et par la prudence comme les serpents. Obi serpent c'est l'animal le plus risé hein na animal nyoso mais Bible et pesa soyez doux comme la colombe mais soyez prudent comme quoi les serpents omoni nyoka sokozoya muto oya nyoka pesa za place nyoka soki mouvement ya moké amata mo otala alinga ba ozuya contre toi contre toi contre toi soya contre mus azani
à dodoma en neutralisant liboso muta liboso. C'est ça que le président Félix est en train de faire. Asa président Makasi à cause siéger na bilon sur kabilate à cause qu'il va parler de la sortie il va vendre na cité oya esika ya monique asa sir na yango il faut siéger wana donc ndenga zana a utambola na avion oya asa sir na yango akokende na banzila za sir na yango biloko nyoso bato ba mona c'est normal il faut les kabongo il faut tolo na dimension ya bassesse to kola congolais asa muta ba polémique omoni ngai na osenga na ba papa na biso ya ba pasteur wala likolo c'est notre rôle église à la place obenga na ba démoté église à place sociale place à caractère nous devons prêcher les gens maramambo c'est très important il faut muto yeba eza na place ya nzambe na place à responsabilité humaine l'éternel a créé l'homme a tié na jardin a libia sanine a cultiver ko cultiver senga sunzambe te ala sa mutu que bando kata banzete bando sabo non tant abi cultiver c'est la pesa mutu capacité tout na kati na ya sanine akora luka mo survivre. Congo c'est notre pays, nous devons donner nos intelligences, nos pensées pour la RDC. Et ça, nous cherchons les démons. Autant dit que ça va paraître, va faire une église, ça va aventurer une église, une église, à bon limotema, à Yami Jésus, après tout l'accès, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Et monsieur, il y a une question qui est siko. On le président Félix Sekedi, Aza fruit, il y a bino, chrétien. Mais Joseph Kabila, il y a un tour de pasteur rebelle, tout le monde qui polémique ça qui pasteur mukuna loba qui en coûte na cher comment ko buka coûte l'église na je veux Kabila peut pasteur be banoza pembe na monsieur coûte chaka bango ba poste la mort non je veux Kabila pasteur banoza pembe pour faut pouvoir ya kindenge nini à chaque fois on est différent le président Félix a gagné la prière je veux Kabila na prière tout le monde a assassiné ya nani ya Mosé le père tout le monde Joseph Kabila c'est nini aye donc mon muto am yeli na ndenge na muto ba ye na ye ba ça des choses différentes aux Hollandais, c'est déjà différent. Kabila ayaki kuya, ba ye ba cheye, mais Félix ba ordonné, ba tindu ba établir tala. Botala image ya donc à Williams. A ben président Félix a tié na cher, a vandissé na kiti babi, tout établir le président na RDC. Na tawana na septembre, le président Félix a na président babi, tout établir yo. Donc divinement, président Félix il était déjà quoi? Président na RDC. Donc à la qui a pouvoir, autorité on se vendre du corona yé. Donc à tabo matibo kiti. Autorité nzambe atamboli na maloba basali na ye ayeko établir ye siko conseil kozala nini na ba ene na biso bozubino boza na facilité ya kutana na président de la république bosala tebere lo bosala ki ya tout wa liboso parce que bon na habité et ko za ba pesa président Kabila ba conseil ba conseil mais ye munda yo kavité parce que il y a au moins na vie toko solano boye rien n'arrivera à changer. Et c'est pour ça que Kabila parle. Asola n'a pas pété. Asola n'a été. Mon papa est bien mambo. Oya kusala sala kiango. Tango aku aye na ndengi na asani. Asani biloko seloye. Donc c'est ça. Mais biloko pasali ya gosede pouvoir. Asali on peut seloye. Et non selo connaît parti na ye. Non clan na ye ba linga kiango te. La parti na ye ba tinda ba linga. Te biloko so pasali ça désordre, ça mensonge. Tout na bango ba biso vérité mutaki na d'accord ça kité. Asali biloko wana seloye. Omoni Kabila za la politique ya seloye soki boke asala biloko ba oba to ba sala ba makena ba balati ala la mbia selo seloye asa biloko ming seloye to yebike ba tu ne pe ba ndu na ba erreur belé ba ngi ba créer mais il est pas ça la biloko seloye donc dengue za na même parti ni famille politique ne ba benga ba politicien famille politique ne ba bazala ka d'accord wana ngo teti lelo ya omoni football ko ba créer ba coca jamba pro de ba pot de banane contre le président Félix mais président Félix azaki ouin ba photo ezala ka ba so monango par Dieu. Un homme de Dieu qui a fait sa prophétie, il est arrivé au bas Sanjo comme président en Nigeria, puis Salama, l'archibishop donc à Williams, à l'Oba Yango, au bas Sanjo, la prochaine président Nigeria et Koki Sama. Bon, il y a un yepeka mutuana, mais Sambela président Félix. Au bas Sanjo a régné 8 ans en Nigeria. Félix a régné 10 ans en RDC. A régné 10 ans. Donc, on a demandé aux populations et aux pays. On a établi un ordre. Selon la gloire et la volonté en Zambé, na kombo en Zambé. Ok, mon message, moi adresse mon numéro de téléphone pour tout le monde. Oui, message nanga, message a toujours appel nanga beaucoup plus na ba chrétien. Toye barango bien église catholique, ba sepela na biso te biso be église ba binga binzamizami. Président Félix aza fruit na biso. Auti na batata na biso, auti na ba obaza batata na biso na Congo lokola ba congolais, auti na ba camarades na bino ba sambela ki pona ye. Nous avons vu des hommes de Dieu na Congo ba sambela pour na président Félix. Bazali avant banda ba campagne avant ça la mouvement na nyo surtout
awuti fruit na biso totele malokola ba chrétien to sambela pona mboka récite ya président Félix a resté RDC soki yo kasi président Félix a échoué za yete za Congo ma patient dans engagé mboka soki ye a échoué ye ba mboka Congo de seni échoué zo na sima muta ko sa ote ba déclaration inutile ya ba B eza ba déclaration haine ya jalousie parce que awuti na occultisme te awuti na réveil soki za ki muta kana bango omona ba okumisa chaque jour ba okumisa mais le quoi za na kana bango te ngana osenga na président Félix ACDT na bêtise alanda te na yebi ndeto loko toka ke aza mutu mo aza bien aza ouvert très ouvert na batu a apporter cet esprit là cette pensée là souci à peuple congolais important za makasi azaka sire to banangi a make sure que population peuple congolais awala na kimia awali bien azo emploi donc Nzambe a payé sagesse na osenga na ye yango na lancer message na peuple congolais ba chrétien na lancer message na président Félix même mutu aza chrétien te oyebi o soutenir qui président Félix a comme président ye wana comme président c'est le temps aux Nzambe no sambela kawana sambela pona Nzamba batila ye na 5 ans wazana ona mutu mboka a réussi numéro nanga pona mutu akotia temela ba message ona oloba plus 27 78 412 70 80 plus 27 78 412 70 80 benganga atanga WhatsApp so lingi senga na tinde no tinde la yo soko yo ka anglais te luka muto ka anglais a interprétant pour na yo otana ba moi o ba professionnel pesa maki l'église président Félix atikala okinete mais message de na kombo na ye na cher na auto benga na itumbelo message na kombo na ye o comprendre que aza président réellement élu selon Dieu. OK, somme dans na YouTube, compte YouTube. OK, na compte YouTube nga soko lingo zo biso na compte YouTube Michel Wisdom TV. O komi Michel Wisdom TV. Donc on a des places tout ça message pour na bana Nzambe, tout ça derrière na to lancer derrière maté ya moko liboso, c'est la force de la vision to parler c'est la vie, vision sur athée mouton souffrir. Preuve en état là ba congolais. To souffrir parce que la plupart de la vision on mbo ki na désordre. Ti le nom Congo est dans le problème à leadership. Ya contacter biso na Michel Wisdom TV. To be mambo ezana espace ya sagesse sali to be bloqué belé za kuna to tia pona ba Nzambe bozala béni na kombo Yesu Masiya. Merci. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur. C'était le pasteur Michel. Il est venu de Solim quand même. Il y a Mboka la biso wana musala Nzambe. Merci beaucoup. Na batu tout botali émission le boss Josué Didi Pumba. Il y a boss à Congo France après son beauté. Merci beaucoup à tout le lycéen derrière la caméra. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.